mboka o impuru ele sakande awa ele sakande awa yango wana bandeko toza biso na bino tozo tambolawa na ba mama bomoni kwanga yango yo tozali wa na impuru bakwanga yango yo ba mama bazali kolelawa mama baza penza kolelawa na oyo etali awa transport na kati pour transport ezalité toza na posa dérangement nanu ezoleka makasi na nzela. Okay. Transport pasi tellement ba chauffeur ba okima takasere leki biso ya moyen ezate transport ezate tozo nyoko tozo la libanda ngo kende ezate de bozola kaka so tozo la kaka libanda ko kende eza bongo vraiment gouverneur ata ela biso no problème oyo oui bato mutako za na mikanda na e normal mais bazo compliqué kaka misili oyo 1000 francs bandeko bomoni misili oyo 1000 francs kaka simo to sola ana tepeli mais oyo boye na kina ozwango ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso amatono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision abanze te botoni belo kwa lifuma kolanda chef Nza Mazamba monete tozala biso na bino na village Impuru. Village Impuru eza village oyo ya bateke oyo ezwami na awa na penza na mboka bateke Impuru tozala bandeko toza ko découvrir na bino vraiment makati bomoni nini yango awa pano ya Impuru yango wana toza ko tola bomoni prince penza eza etandi mais awa penza bandeko sete ba ko beta wa bali kolela dodan balobi fo tela bango dodan balobi awa na kati ya Impuru wenze ezalite bandeko wana biso na bino toza ko kende kotala mokala to la sebino ta bandeko ba ko teka awa penza na prince vraiment bandeko to ko bisa bino penza wenze ezalite awa na Impuru wenze ezalite bandeko ba ko teka na prince tala ba ma bavandi awa bazolela ne transport ya ma bavandi awa transport tata pe atelemia wa pe transport no moni bazali penza na problème oyo etali transport kati na mboka Impuru yango tona osenga penza na ba diaspora ba oyo bozali penza o bino ba konzi ya mboka bino bato ozolinga te pona ete mboka oto lingi mboka Impuru ezala mboka moko bien ezali village moko ezolesa penza kini penza awa to découvrir penza ba ferme ezali ebele awa na kati ya mboka Impuru yango la toza kopusana bomoni ba sac ezali éparpillé basaki ezali éparpillé bomoni ndenge babwaki boye bazozela transport ba transport ba chauffeur moyen ya kobima penza air oyo ezali te po nini bato ya mikanda baza ko déranger bango ezala ozana mikanda te suka yango saka mabe ba okango yango biso na bino bandeko tozo tambola tande bandeko nde bavandi kuna na million ndenge bavandi kuna baza penza na problème ya transport bazozela transport wana bomoni ndenge bavandi kuna na kati kuna bomoni ndenge bazozela transport kuna na ngambo oyo bomoni pe mama bavandi ape baza pe na problème na oyo etali transport o pe etali ba difficulté penza ebele ezo déranger bango akuna mituka ezali awa evandi ke le bino te ba okota kaka butu ba okota kana pokwa ba okota kana pokwa 18 tango ba transport na bakei pona batambola à l'aise to pusa kuna bien bandeko moni bakwanga on ali français babengi bashikwango ndenge bali ko salango ezo sama awa na Impuru bakwanga oyo za bakwanga moko ya bien ya kitoko bali akango kitoko bako salango penza na propriété mo penza bien ezo uta wapi kini awa kaka Impuru nde ele sakana ko bandela mboka o Impuru ele sakande awa ele sakande awa yango wana bandeko toza biso na bino tozo tambolawa na ba mama bomoni kwanga yango yo tozali wa na Impuru bakwanga yango yo ba mama bazali kolelawa mama baza penza kolelawa na oyo etali awa transport na kati Impuru transport ezalité bako penza belé ba mama bazolela bomoni ba marchandise yango il faut ba kende na ngo mais loko zo pesa passe transport mais to sola pena ba mama ndenge ni mbote mama bote papa olobini na kati Impuru boza penza na problème nezo tumsa bino ba commerçant toza na posa dérangement nanu ezoleka makasi na nzela. Okay. Transport pasi tellement ba chauffeur ba okima takasere leki moyen ba ya ezate biso ba commerçante to komi komona pasi to komi kolala nzela to bebisa biloko po moyen ba chauffeur ba ya boye ezate ba okima mutungisi leki mingi na nzela to komi na passe à transport awa na Impuru awa to komi olalisa biloko. D'accord. Mama ba ko pena passe à transport moni ba kwanga yango ndenge ezali awa mama ba ko sola mbote mama yo pe vanda na Impuru te papa
Yo va na importer, oza commerçante. Si oye na impopo ça. Na otala mwana so azali pesa bandeko. Kitoko. To moni atokodi président na boîte to na mbote mama. Mbote papa. Boni mama. Kemia. Mama mekano ko betana no mwa li solo, mekano mwa koloba awa na impo loko ni pesa otunsa bino. Elle comme transport, toni comme penda pour le transport, ta machine défendue. Mi tout que ça, toni comme ma casse. Transport exacté. Et comme lanzela ba kale kwa mikanda. Parce que ba mi tromé et awa exacté, on na pas sur le transport. Mais est-ce que biloko oyo bozo ko zo ba marchandise zo utana ba village nini pone bima? Et uta akinati muko amboka kati kwa kiseke. Kimwakasa mube amboka se bele ku lezo bima à la prince a ne to sombango ne to kenango kishasa ko transport de passe. Comment on a le transport? Merci. Transport za passe moto mama na ngai. Moto papa. Bolobini na ngwawa. Papa biso moyen ezate. Transport ezate. Tozo nyoko tozo la libanda. Ngwa kende ezate de. Bozo la awa kaka. So tozo tozo la ka libanda ko kende. Tozo soka ana sa. Ata pemula so ebeti. Soka bo poli papa ko pola osani. Okenda kwa nani? Mais kasi tomoni mitukeze bele bandeko bazana mituketreme bele. Papa mituka na mutuka na zo zo aba tunaye. Bazo biso tuté. Bamuso kana na okene gambela te. Bamuso kana kaka nini na kinkole. Yo okene gambela so kinkole ndeni. Bamuso so komimaka ba oya ye nonko ekoki so okene ndeni. Tole na banzela, so moni ozi transport okele na entre mikondo na personne na polele. Zonyo kwa mapapa pasi. Otako bata transport zo boma biso, otako ba soda na 4 zo boma biso. Toza na liberté. Merci beaucoup. Totali na impuwa bomoni ndenge bandeko ndenge bazo tambola ndenge penza bandeko baza kolela na oyo etali penza souffrance ya babiloko penza ndenge ezoya ka ndenge ezokotaka bomoni bandeko nako bandela penza 7000 impuka penza village mo etikali biloko oyo na kine ezokende ezoleisa na kine ezoleisa ba kinwa ezoleisa penza batu pe makambe bele mbote mama. Mbote papa. Oyaka banda mokoloni. Depuis lobby. Depuis lobby. Oui. Olali pe kakao. Na lalika awa esika na fandi. Na vai transporter parce que transport ezo le kate tracasserie le pina nzela ya plateau. Donc est-ce que vers 18h transport yaka? Même minuit yaka mais tracasserie le ki. Donc c'est que baton transport ta 10 minutes baza. Ti 1h, ti 2h, ti 3h. Oh. Bazalika na nzela ya plateau tracasserie le ki. Donc c'est que chauffeur ba chauffeur ba memi boy ba longwa siko teti 18h. OK. Yango to mona passe. Siko mama okoloba nina bandeko bakolanda biso bakolanda biso o etali village a impu ndenge bakonyokola kabino bakonya ça pona to sola ki pena ndeko chauffeur moko lobike et le chauffeur azana mikanda mais bazo compliqué za bongo. Eza bongo vraiment. Gouverneur ata ela biso no problème oyo. Oui, bato muta ko na mikanda na normal. Mais bazo compliqué kaka. Alors surtout dans nzela plateau tracasserie eleki na basoda na bato mikanda jusqu'à minuit 1h 2h tracasserie ezali. D'accord. La vision de tout mon a passé depuis lobby 4 na komi awa na zonginda kote na lalika isiko moninga na fandi. Merci beaucoup bandeko wana bandeko bali ko sur tozala penze pena wa na baimpuwa to moni pe moi ça libale yoko yawa. Okimi. Merci beaucoup bandeko mbote mama na ngai. Mbote papa. Bo vandi bo ndenge ni na ngobo na impuwa. Problème ka ya transport za pasi tracasserie le kina nzela batamikanda to singa balonga na nzela po mituke kota. Bamboka na mibale ndaka pembe bitado ba déranger biso makasi. D'accord. Awa to mone lenge otanga mbongo so muta otanga mbongo akaka asilika kate mbote ya yo pe oteki biloko oteki ni kwanga donc c'est que ba kwanga yo bimi na mboko ye na ngona kacha yo sikoyo tobani awa boye yo oti village ni oti mube ezaka wapi ezabu na kacha c'est oyena kwanga yo muto sala ozoteka bato bakena ngo kini. D'accord, merci beaucoup. Merci bandeko wana bomoni toza penza na impuwa bomoni ndenge tokende kuna boko mona kuna eza zamba te eza penza ba pondu toza biso na bino toza kokende awa toza otalisa bino bandeko boko na biso na ya biso podcast télévision bomoni impu baza penza na problème moko penza makasi ba transport ndenge ezotambola bani baza penza na difficulté penza makasi bamba baza penza na difficulté makasi botala kuna boko mona kuna
ezali zamba mais eza zamba te eza penza ba pondu akoteka eza ba pondu biloko batu ba kolia eza penza ba pondu ba faire batu bali ko sala mais eloko eza ko boma transport tolela ki nzela eza ki pasi tata mokonzo ki biso mawa ba bongisi ba nzela mais ekomi problème ya transport nini batracasserie ndenge ba chauffeur ba kolela batracasserie leki makasi batracasserie penza bali ko tungisa ba makasi moye ba pe mezalité moye penza ba sala penza makambo ezalité yango moni batatandere bavandi bomoni boko mona zamba te mais yali pondo oyo batu baliaka eza biloko bilei batu baliaka pondo lelo soki evandi bo soki lobe evandi bo lobi kuna ekobeba baozala penza na perte mingi baza penza na mabe makasi tala wa pondo kauki oya donc fulo tu pondo bebi kauki oh là là bandeko bomoni oyo pondo tout la peine chauffeur et bapese lo mo eza motu ya mingi takasere leki wapi toza pena normalement ndaka pembe bita menkao barrage eza makati moye to leka boye pena eza te mais toza kana commune na Maluku toza kati ya ville ya Kinshasa moye to leka eza te biloko ezobima awa pemene pour sa population mais façon bango ba osala biso moye to lesa bato ya te toza to evandi tomatisi eza pondu o nyonso mona eza pondu na pondu. Non, c'est que le collègue tracasserie de même si n'est na olobalobo na sa moi na chef ya mboko impuru. OK, chef hein. Moi na chef impuru mais na oye biso ke paso poko sa camion ata ba maman de bazawana. Biloko ane ke de tigambela. Mais moi ekoma ezate maman moko azana la pendant 3 jours. OK. Kwanga bébé. Siko talaka muta wuti asombi kwanga na ye ayepo akoma nango ekomite. Siko eza po manzela Nzela eza bien mais problème est pesa biso pas c'est tracasserie et les kamakati ba barrière trop de barrières nde yango et pesa ba barrière yango bandeko bokwanda biso podcast mbongo ngwa ba barrière eze bela wa na impuru mbongo bela eza koto bandeko botana ba konzi botala est-ce que ba konzi bazora be mbongo ngo point d'interrogation wana to yebite net eloko tso epesa biso pasi toza na kati ya ville ya Kinshasa to wana commune Maluku to futa ka péage pour ndo eza mutu alongwa njili akene matete afuta péage batia bino péage oui péage ezali to futa ka péage combien to futa ka net boy na yas boy futa 8000 francs 8500 na yas boy na ketch boy to futa 5500 siko yebisa toza na kati ya commune toza na kati ya ville ya Kinshasa na changer ka commune ça lokola ngai na zalaka na njili na longena kene matete na futi péage. Merci beaucoup. Eza kotunza watu ngelo ko sanga passe ba marchandise boye oya ba mama tandenge baby esili peana kokufa bomwe bandeko na kokota ndenge bo komona oyo ezali be pondo ezali pondo bandeko bali ko sala eza penza ya sika bomwe ndenge ezali boye eza penza ya sika mo relo ko kozwa bandeko bamona bandeko batala eza penza pondo ya sika mais suka nango to ebite et resuka be ndenge nini ngapa linga misili wana nani combien boy 1000 francs oh misili 1000 francs wapi yango tekena boy 1000 francs na osema misili wana pesa na misili wana ya tekena na pesa na 2000 yango yo na oteka misili yo oh donc misili oyo 1000 francs bandeko bomoni misili oyo 1000 francs tata simo to sola ana tepeli mais oyo boye na kina ozwango penza moi likolo makasi oyo boye to simba boye cha boye oyo bandeko ba kolanda biso awa simbelanga boye simba na boye oyo boye saka boye na peso 2000 non ngana semi simbungu ya po ya misili oliaka e bona ndako ba lamba te ngane mettre e bon chasser bo pesi nga chasser te awa na zamba pesa ka chasser te na zamba chasser ezalaka wana okosomba kuna kote ba boutique ezali papa est-ce que misili ngo za makasi te ta petela bien oyo penza mabuki lelo ela na misili oyo boye donc oyo boye 1000 francs 2000 bakisa sumu c'est ça nga 3000 wana misili oyo nazo memango balambelanga na mwamba bala mona mbisi batumba yako kauka wana makuti lekeleke nazira mbisi mama mekana koloba mwa liloba na yo mama mbote mama poli mama malam papa atoya wana mboka na bino to komona penza mabe makati pona ni papa biso tozo utake sasa osoma pondo OK tozo nyokama e bo pondo botie combien pondo
poni babota tocha 4000 toya kosoma koya tozoya kokota kati ba barrage baba soda mbongo okoma ba mbongo okoma ba mbongo tozoya kotala bana lobi mutu ezate tokembi tolalia na parking moi tokende ezate tala biloko ndenge ezobeba biso tala poni etakona biloko bana lobi donc c'est biloko ezobeba makasi ezobeba tozosoma na mbongo toya nango awa mituka eza te ezobeba bazokima nini na nzela bazokanga bango moi tokende eza te. Merci bandeko bokolanda biso bisiki ezoya bino partout monde entier nakobeta mpenza sete na bakonzi ya mboka gouverneur ya mboka ya ville ya Kinshasa botana nanu koto oyo ya Impuru bachauffeur baza konyokama bamama oyo bazokima bazali na bana baza kozwa bango en charge bazali mpe na bandako bakofuta bazali na famille baza na mabota mais bozomema bango vi moko ya mabe ezopesa pasi ezokende penza kitoko te mais toluka moyen ya kobongisa mpona mama bazala penza kitoko mingi omoni biloko boye nazwi biloko boye nazokende na ndako nakopesa mpe kuna mpe molongo nanga mpe alambelinga mpe nakolia te okolia bien bokelenga mwa pundu moko ya 1000 francs tala na ye te naza mopaya ezala mpe mwa ebele te bokreye ka siko bandeko bakonda biso bamona kreyelenga pundu ya 1000 francs wa simba eloko na yokoya te na simba ngo kreyelenga pundu awa mama kreyelenga pundu bongiselanga la kenango bakomi koswanisa nini oh papa zwa na kabeli yo oh kabeli ngai oh mama kabeli nga pundu merci mama kabeli nga pondu na misili oh vraiment na opesa kuna na ndako kitoko tata mbungo rate mwana matete boy tata nana mazoswanisa boy naza na charge mpona mima charge oyo natala biloko oyo nasombi biloko mosusu bakabelinga mwa pondo na ye kati na mboka na bino bapondo te nana ngosimbelanga boye te bakosimbela yo simbelanga mama na ngai eza kopese misile baby wana baby allez merci bandeko mekano kobeta na mwa lisolo awa bamama nyonso baza bamama wana ya biloko wana kamino eza te moye toleka eza te toyaka na ville ya Kinshasa me toyaka na tracasserie ya makasi donc bato batini basala ekomi ba JR nde bato basalaka eza lisusu bango te donc batracasserie eleki ya makasi siko bango oyo il faut lamema normalement ata mwa 20 sac mais bango balali 2 jours siko bayi awa babi nakende te il faut lamemaka biloko na bango nyonso siko oyebisaka na bamema bango ndenge ezopesanga pasi siko nakomoswana na bango tokoma barankine te boka barakine te ndenge tomoni bakonzi bamoni deja bakoluka solution na Impuru oyo etali Impuru badifficulté bozokutana nango mpenza eza mpenza elengi te nakobeta mpenza sete na bandeko badiaspora bomoni milie oyo elesaka la ville est calme awa Impuru mboka eza kitoko réputation ebebaki kala boko mwana te bamobondo bakoti kuna awa bamobondo bazali te baferme ezali kitoko ezala mwana poto olingo somba ferme na yo olingo somba lopango yaka awa tozokende biso na bino penepene na chef tosolola wapi mni nake kota chef memelanga tokende yawa memelanga merci bandeko wana tokei kuna kote ya chef ndenge tosolola ndenge senge ndenge baso ndenge eza tozokende biso na bino na vie eloko na ngai babi kitoko biloko ezolia kawa na Impuru biloko kitoko tokende biso na bino tokende tokosenga na bino bandeko wana tozokende komona chef ya Impuru tosolola na ye mpona toza mpenza na mabele na ye tozoluka moto molandi ya chef na kombo ya Ngama Tele azalaka wapi mpona totala be Ngama Tele azali wapi totuna mbote aya tata mbote boni bino boza bien kimia ezali d'accord tozoluka bisika ya Ngama Tele azalaka wapi Ngama Tele wapi ya mfumu onayebi te otula Ngama Tele barne ya esika wana Ngama Tele wana tokoluka be Ngama Tele balobi azali wana totala Ngama Tele ndenge tokomona ye tosola mpenza masolo oyo etali bavillage na biso etali mpenza culture na biso nde ya kokende mpenza be malamu kokoko mbote mbote chef
Ah, chef, bonne santé. Ah, merci, chef. Chef, Matondo, chef. Biso, il y a Biso Podcast Télévision, Tokani de l'Otoye, na village Impuru, na Mboka Impuru. Yango, ici tout le cas, chef Ngamatele. Il y a comme ma biso pas, il y a chef, où il y a géré Mboka Impuru. Na Congo, l'autre micro pour la Osola. Merci. Ok. Oui, Matondo Mingi, il y a Liboso. Na moni bino na Mboka Impuru. Ok. Oui, Ngamatele ezali ngai. Ok. Ngainde nazali soki naza na memaka chef azalaka na sima na ngai. Ok. Alors le roi na moni bino na sepeli na ebite liboke nini oboyeli ngai pona kosolola mokolo ya lelo. Ah, toye chef moi masolo tobeta ya Mboka Impuru. Kuna toko mona na kati ya village Impuru na moni misili ya kitoko, na moni pondu ya kitoko, village penze za kitoko pe na zui pe bakabeli nga pe pondu. Penze sainga pe penza kitoko mingi. Et puis bande comme tout pe ba japo ba ko na biso babanga kibe mingi. Balobi na kati ya Mboka Impuru eza ba mobondo ba koti ba bebisi ba sali penza réputation et to bite to luka chef to mona pe village Impuru ndenge ni ezali pe me ko beta moi masolo etali ntoki na biso. Na sepeli soki tokoki kovanda pona kosola mwa mutobe tokotelema. Bon, pona ngai na mboka na ngai mobondo ekoti te. OK. Mboka na ngai pene chef to tambola moi moke. Oui, problème ezalité. Merci beaucoup. Problème ezalité. Ah. Mboka na ngai Ah. mobondo etikali kokota ata mokolo moko te. OK. Na ndenge nazali na village Impuru. OK. Mobimba. OK. Malgré les cas qui musika mais na yebisi bandeko ba diaspora ba o bazana musika baya to sangana to tonga to bongisa mboka na biso. OK. Biso nyonso tu bomoni circulation eza malamu. OK. Biloko ezobima o ezolesa Kinshasa o ezosunga biso moko pe na eteni ya mboka ba camion ezosala transport na lolenge vraiment ya malamu. OK. Na sepeli pe lisusu komona bino donc esalinga vraiment esengo makasi. Merci beaucoup chef. Chef lelo to ali komona Ngamatele ko yebisa no bandeko. Pona bandeko ebele ba ko loba Ngamatele nkombo Ngamatele ngela sabe nini? Merci Matondo pour la réponse na yo na kozongisa. Ngamatele na coutume na biso bateke Ngamatele azali mobali ya chef. OK. Na cérémonie nyonso oyo elekaka liboso. OK. Yende azalaka muto ya bandaka. OK. Okomaka na moment oyo balobaka toujours bima na liso. Donc ngai bako préparer nga balatisi nga bokoko bapesi nga bokoko nga moto ya liboso nde bakotombola ya mibale bakotombola nde chef yende oyo azali lokola mwasi na sima na ngai. Ngai nde sikoyo Ngamatele kombo eza nazobatela mboka na bikoko na biloko nyonso na bokoko nyonso eza vraiment na maboko na ngai. Ah donc c'est que après chef soki chef azati akufi lelo yo nde mutu no remplacer. Soki chef azali te ngai nde mutu nazali. Ah. OK. Mais chef mekano ko betela biso to moni surtout souvent ba mamba leli mingi ya wana Mboka Impuru ko eza souvent penza mingi ba ko lela wenze zati na kati ya Mboka Impuru. Wenze ezalité transport eza opesa pasi ba transport bali ko déranger bango. Moi nini wana te ba chef ko meka otala mote. Nakoki kosenga na gouvernement pona lelo bana moto bandeko ba mama bazolela parce que basoda bakomi tellement ebele na nzela. OK. Bakomi na batakaseri moto bazotia soki 4 à 5 à 6 barrières. Alors lolenge bazoleka ezosala bango passe. Moninga ntango abimisi mwa ndambo ya mbongo asombi eloko esengi pe ase bako bénéficier. Mais basoda baleki na kosenga na chef de l'État Fati Beton amekana no kotalela biso ligne oyo pona mwa trakaseri ya bandeko wana na nzela ya moto pona ba mama na place na bango wenze ezali tokotonga ngai na bino. OK. Soki tosangisi mayele seke tokopesa pe ampleur ya kati ya mboka na biso. OK. Oui. Ah. Merci beaucoup chef. Ah bo to komona chef soko chef bino na ebozali bendenge bozo rapé tempère okuta na chaque jour. Chef tokutanaka na ye parce que ye azali papa nga nazali mwana. OK. Donc batali na kati ya bana nde bapesi nga eloko oyo lokola ezali na kati ya famille. OK. Ye aza papa naza mwana. Donc aza papa no peza biologique. Aza papa biologique. OK. Oyo aboti ngai. Tango ba préparaka eloko oyo basanganaka famille ekopona mwana moko na libumu na ye. Po bapesa ye titre ya Ngamatele. Ngamatele. Ah, merci beaucoup. Bandeko wana boki toza penza na chef Ngamatele ndenge to ali kotambola ndenge to ali kokende toza kokende komona papa chef
motumolo moto ete tata mokonzi moto ete aza kokamba village impuru neto kosola na ye bandeko bino bato bokolanda biso na kobeta sete mingi impuru ezali village moko kitoko bino mo bomoni eza kokotisa penza babiloko kitoko biloko biso toza kolia ya malamu eza kosalema makambo penza ya kitoko bakobuka mais eloko eza kosunga penza bandeko awa eza koboma penza eza oyo etali be transport ezali pasi awa na mboka impuru lelo tokomona badiaspora ebele baoyo tu balingi basomba ete hectare baoyo balingi basomba betandi ebele awa na mboka impuru eza vraiment permanent matata ezali te eloko moko ezali te soluso oza na jeep na yo okolona bapondu na yo misili na yo epoteki eza calme siko chef boza pe hôpital monene bon hôpital ezalaki mais bayebaki ko gérer yango vraiment kitoko te hôpital ya monene vraiment ezalaki comme tel te hôpital ya monene na kosenga na ba oyo baza na besoin ba kosunga biso ba fongolisa biso hôpital ya monene parce que ba cas ezali tellement ebele kolongwa awa ti ko bima kuna tozana ba centre mais hôpital vraiment ezali te yango eloko nazolela mingi pe ekota vraiment na kati ya mboka na ngai hôpital ya monene bon école nazana ba école ba maser ba tia ba école donc école ezali o nazo zanga pena ya makasi nde eza hôpital oui mais kota kuna zinga boza pena courant ezala pe makasi na impu bon courant vraiment nazo salela justement ba panneau mais courant électrique ezate eleki kaka na sima mokongo na ngai na kosenga pe na gouvernement lokola bazo somba na besiko yo lokola baza na besoin ya hectare ba mapango courant ya inga eleki na sima na ngai ce qui peut ba kokitisela ngai po mboka epela ekozala sengo pona biso nyonso merci beaucoup bandeko wana bomoni tozali na chef nde toza kotambola tokasa chef tokatisa oui ndenge toali kotambola na chef bomoni chef pa lati tenite bomoni na cadre ya culture bomoni chef alati penza teni na ye ngama tele balobi yende mobali nde ya chef yende motonde azali wana kosimba penza nyonso tu bandeko yo mutoza kolanda biso olingo soma mabele awa na mboka impuru benga ngama tele olingo sa ba activité moko bien fondation peza la kawa ya kolakisa pe bana kotonga oui toza pe na besoin ya fondation lokola neti bandeko ya kamse toza pe na besoin na bango soki bakoya bakosala ba place na bango ba terrain za mapango ezali bakopusa na pena basala po toyeba pe kobatela bilenge basi bayeba na kokoya na mabunga vraiment ya mike te olobi bazala pe batu basunga biso na kati ya mboka okopesa mwa lokolo no numéro na yo moto alinga somba mwa terrain moto palinga sesa pe fondation moto palingi asesa mwa na poto be mwa na kini koko bengo be na lokolo nini numéro na ngai ezali 090 53 74 903 090 53 74 903 Merci beaucoup. Wana tozo mona chef wana ebele penza towe kosola pena papa. Oui, mokonzi ya azana kati. Wana toko kota bendenge nini. Oui, beve. Fongola toke nokutana na mokonza mboka. OK. OK. Tomoni tata mokonzi. Matondo tata. Merci tata. Télévision ya biso podcast télévision toyebe na mabele na toyebe na mboka na yo. Merci beaucoup. Merci bandeko awa tokomi penza penipene ya chef bomoni ndenge tokotaka na mboka na biso faut kozala na mwa botosi na chef faut kozala pe na limemi ya penza kitoko makasi ezalaka bongo wana toko so na chef na ko kolata pe matondo mingi. Merci beaucoup bandeko bisika boza kolanda biso manaka na biso toye penza wa penipene ya chef toko tiabe papa miko chef miko toko sola penza ba réalité penza oyo etali penza malon mingi awa toza kotia chef mbote chef mbote papa chef bandeko ba kolanda biso partout monde entier tos bazali penza ebele ba kolanda biso to tamboli na mboka impuru totali penza village impuru ndenge ezali totali babiloko pe eza kokota ebele bakwanga bapondu bafuwe ebele eza kobima penza na kati ya mboka impuru mais eza kaka nini moko bama bakolela na oyo etali transport mpona kobima mwa batakaseri
Otoana chef moi le collier na yo beti be boni. Toza kosenga penza na bakonzi ya leta batalela biso likambo oyo ya transport. Transport impura ezali mboka na musika na centre ville te. Eza pembeni awa metra kasiri na nzela eza makasi. Nakoki koloba ete ke kobanda ki mboka sele po se trouver impura koki kokutana na 5 barrières. Nyonso wana eza kopesa mambongo. Mwa kwanga ngo ba mama bazo somba eza muke. Mais tarifu ya transport emati moyen ezali te kulia ya bato ya mboka il faut bakene ni Kinshasa basombi bisala mer mwa madesu ba fufu tout ça eza kozongaka awa mais pour transport en tout cas ba konza leta batalela biso. Merci chef. Chef awa tomoni to coach penza na mabele na yo na masolo tali culture ele karabe ndenge nini awa na ba terrain soki motope alingi pa somba pe mabele motope alingi ya ko s'installer awa na kati ya impuru akosala belo lingi bon. Bon awa na kati ya culture na makambo etali mabele chef a impuru ezali ngai omonanga monsieur Mutienne Mbama Augustin. Alors tozali oyamba bapaya boyo basengeli koya kofanda na biso na nzela moko ya malamu impuru eza na katikati ya nzela ya makadamu Ekiti Bandundu. Donc il faut komona ngai moko nkolo mboka oyebo moni ngai bakolakisa yo esika oyo yoko sepela nango oyo koyi kotia misala na yo nini koyi kozala tozu lela awa pe bekole esengeli bekole ezala po ete ya minene pe ya mike kwa parce que awa ba institut supérieur ezali te toza na posa nango po bato baze ebele hôpitaux même chose yango wana mai surtout mai pe tozolela yango forage eza nanu te awa donc pona kosomba lupango eza nango na ndenge ya makasi penza ti oyo tomonani eza wana ezala masolo. Okay. Masolo ya bino mibale oyo alobi oyokani osilani. Soko pebe pona bilanga même chose. Mais soko ye na yo te na butau na yo nyonso koti zamba oluki ba oyo bakosaka bato pe bazali okokutana na bato lolenga ndenge wana mais à la fin tant okene ko découvrir yo koluka te tofanda muta mobulu biso lingi nde kimia. Alors moi muke yango wana ndenge to pesaka ba mabele fo bomona ngai moko atambwisi yo esika osepeli ozwi esika po biso nyonso maboko na maboko esangana totonga mboka. Merci beaucoup. Merci chef lolenge tibandeko bakolanda biso bakotala penza tomoni chef ozana molandi sima na yo tolukaki ngamatele aza penza nani ko expliquer biso pe na matalatala. Ngamatele azali mutu oyo alandi ngai. Okay. Ukolo batombolaki ngai pona lata bilamba oyo cérémonie elekaka. Cérémonie wana elekaka mutu aliboso bakotombola ezali ye. Ngana ya kasima. Wana ye wana mwana na ngai bachaka mingi mwana na yo ta mobali alikine esika wana azwi chipoi bamemiye ayiko kitisa ye bapesi liputa wana lati sima ngai nde na lati biloka minene awa bomoni neno ngote biloka minene na bimi pe bakuminga bayiko kitisa ngai sali cérémonie makambo esili. Mais le tout mona ebela ba chef ebele balingi bekini mais yo to moni po lingi no kaka village fumu akolinga kini te akoki kosala voyage ya kisasa nakomi kuna mais mikolo na ngai kozala muke ona zongela mboka parce que mboka makambo ebele bitumba ya butu pe ya moi c'est-à-dire ya molili oyeba ko encadrer population na yo ya moi pe koyeba kofanda na batu na yo Kinshasa ezali mboka na biso te mais tokenda kosuka tozonga kapona ngai kana fanda kawa na mboka. Okay. Kinshasa akenda kananga ba séjour na zongi ce n'est pas dit que 1 mois 3 mois kunanga na Kinshasa non. Azamfuma Kinshasa te. Merci beaucoup.
Merci bandeko bokolanda biso ba diaspora nyonso surtout bokolanda biso na kobeta sete na impuru chef afungoli déjà maboko na ye. Chef afungoli maboko mais chef to kaka kala babi mobondo ezali awa. Non. Mobondo ebundami na plateau. Makasi batu bakufi na lolenge. Kasi na mboka na ngalu mobondo ekotite. Impuru eza na kimia ngonga nyonso. Okay. Nazali chef ya kodefate po yali kukomate nazande mfumu ya kobanda na se na bonkoko ndenge na lobi na mulili pe libanda. Donc c'est na mulili pe libanda. C'est que mulili za makasi o tindaka pe moi biloko pe na zamba. Bango so bakoti ba moni moi banyama. Papa, pona banyama te yo komona nyama te. Soko lingi komona nyama. Mais pona bitumba ya mulili tozali. Ya mulili bozali. Ya mulili. Ndiko mutuba kolanda biso bateke belé a poto bokolanda biso papa lobi nyonso te ezali apesi afungoli maboko oza diaspora olinge te osomba mabele na awa osala ferme eleisa bato ndenge bomoni na zwi mwa misili wana na zwi mwa pondu wana eza ya sika kitoko makasi kaka yo obengi mwa lokole papa numéro na ope mpona moto mosusu mpe alingi asola mpe nangama tele mais alingi mpe asola mpe na yo mpe lisisi kozala mpe ndenge nini. Numéro na ngai ezali na kopesa bango mais nazala chef ya gauche droite te na lingi ba dérangement ba téléphone ya pona ya mabete o boye non soko lingi ko solola nga solola ndenge mokolo asolola kana mokonzi na ye. Okay. Pona ba dérangement papa bana sepela te. Numéro na ngai ezali apesa yango oui, pas de problème. 090 37 10 255. Ok. Wana nde numéro na ngai. Merci beaucoup. Ce que aujourd'hui chef te okope kozwa pe ngama tele. Ngama tele pe apesa pe lokole na ye okozwa bango mibale bazali penza bato moko ndenge ngama tele lobaki alibe mobali ya chef. Ce que ozwi ngama tele ba pe ozwi mabele non normal. Awa bandeko bali be na problème ya fondation ezali tawa. Bandeko boko na biso ba diaspora fondation ezali te ba fumeur pe bazali pe belé awa. Bazana posa ya encadrement na bino. Kosunga bango koyeba couture koyeba pe musale belé ba jeune pe koyeba pe moto école kokumba pe motuka pone za la penza kitoko mingi. Wana chef to suki wana. Merci papa lokola to suki eskei na kitoko nyonso biso pe to zongisi merci to peti bino nzela elamu. Merci beaucoup chef Nebo yambi biso kitoko mingi na chef ngama tele nyonso te l'équipe malamu. Merci bana membre na sengete bo commenter bo partager eza penza kitoko mingi na kati na ya biso podcast télévision bomoni réalité ndenge zo kende kitoko total sibinobe village impuru bomoni impuru ezali penza kitoko zo kende penza malamu mingi impuru kimi ezali impuru batu baza koteka kwanga ya sikezoya misili ya sikezoya pondo ya sikezoya biloko ya sikezoya ba pasteki awa penza eza penza mboka nango ba foué belé a penza za mboka nango topesi bino nzela opo lingi po ya kosomba biloko awa bokoko ya nzela za kofungwama nzela ezali penza normal bomo to toli na chef. Merci na bino bana mambo kimi abota na bino nde tokotana be mbala sima bye bye. Merci beaucoup. Awa tozo kota wa na village bo mona pe village impuru totamboli awa nanga matele. Bo mona village kitoko chef ngama tele village kitoko village eza malamu totambola to mona bande kopé batala biso to bimela boye. OK. Et quand on koyebisa biso awa village eza lolenge boni to moni village plat mboka kitoko. Village ezali vraiment na ndenge bomoni ndenge nzamba cha plan nango. Bonjour. Bonjour. Alors que ndenge tozomona ba venir ezali na kati pe bandako ezali. OK. Na mopandi na ngai pe tomoni église ya Islam. Islam yango ya. Oui. OK. Bandeko wana pe bazali na kati mboka tosambela kana bango. Mosquée. OK. Oui. Awa pe tozo continuer tozo kende malgré ba venir ba fongoli vraiment na noté mais déjà na image déjà ya ba venir déjà. OK. OK. Wana bandeko wana bomoni village kitoko bomoni penza wa problème penza ezali te église yango wana mosquée bato basambelaka penza kitoko nyonso surtout eza penza malamu village yango tozo kende eza kitoko chef boye moi trouble ezalaka te trouble na lolenge nini parce que ba trouble ezali na moi ba façon ebele moi bakuluna ba criminel te awa tozali na kimia. OK. Bakoko bazo batela l'état na nzambe. OK. Criminel kuluna azali te na kati ya mboka impuro biloko elalaka libanda. OK.
okoki kobosa na kiti, okoki kobosa na saki, okoki kobosa na biloko ebele. Tango kolamuka lobi na tongo, okokuta ngo po kimi eza na kati ya mboka. Biloko wana tolingaka yango bena na kati ya mboka te. Kitoko penza bande kona bomoni, toza penza na village ya bomoni, banda ko ya mboka na sepela nango penza makasi kitoko tozo kende penza. Ebete so masolo moi histoire muke ya village ngamatele chef ngamatele. Bon, histoire vraiment ya village oyo na sepelaka kobeta ngo tango na raisonnaka ba ancêtre bakoko na biso. Parce que koko na ngai ya mobali azalaki chef ya mboka oyo avant papa na ngai ya kozwa. Abengamaki na kombo ya Michel. Izu Michel. Mwasi na ezalaki Bowa. Wana koko na ngai ya mwasi. Tango bayaki kofongola mboka ezalaki biso toyebaki te ke tokobota mape toko se passer na ligne oyo. Bayaki lokola mwasi na mobali bakomi na kati ya mboka bafongoli mo esika na bango. Tanga bafongoli esika na bango babandi pe kobota ya bango bana. Tanga babandi kobota ya bango bana ekomaki pe na mikolo oyo Nzamba alobaki keno bokende botika bato mosusu bakoyeba kozwa pouvoir oyo wana neti bana na bango. Lokola bana na bango. Lokola bana na bango lelo o aza en place chef Bimi Auguste. Ye wana aza en place papa aboti biso. Ndeko o ozomona Leki na yo. Leki nanga. Donc toza vraiment donc vraiment famille chevalier famille vraiment e banda ko leka pa oyo. Voilà, ezokita ezotambola. Isolo ya mboka eza pena bongo mboka oyo à l'époque ezalaka na nyama makasi. Koko bandaki pe koboma ba nyama. Papa nde babanda ko betela biso lisolo. Toka bomi nyama aye nango azolesa population na kati ya mboka. Bazolia tango biso pe tokoli nde ba beteli biso masolo. Nde biso pe lelo to maîtriser yango. Tokomi ko beta, tokomi ko panza yango vraiment. Siko c'est que lelo pe botinda pe ba nyama ya butu ibe ndenge nini. Voilà, ba chef batinda rapete au moins na chef a lancé pe moi nyama mo ba ke ba bomi ba chasser ba bomi ba sepeli ba yeli chef moi mutu na ye. Ezalaka vraiment ndenge totangaka papa soka pesio abike mo na nga kende. C'est que partout on a chance. Toko kende. Toko kende non toza na ba chasseur. Soka linga kota zamba ayi kozwa pembe et pas chef na kei. C'est que nyama nyonso ya mabena ya malamu soko kuta na ye. Akoti ko sala le côté yondo ko bima na nyama. Wete population elia. En tout cas chef na sepe na village kitoko. Village penza kitoko, village calme boy. Yo mo pepe vandi po te pela pe na village na yo. Nazozo mo pepe o ya kitoko yo moko moni mo ezali. Mais après ba 16h 17h na kozwa température ya kitoko koleka bato bazali kola balgo. C'est que tout kitoko. Non c'est ça malam. Non c'est ça malam. Beto pe mama pe bauti oyo ba mama oyo bandeko bauti kozwa biloko bazaza nzinga. Oui. Oyo nini bo berger bonjour. Oyo auberge solo. Solo ngo kitoko na ko lia. Chef na ko lia. Na shoku. Ba kitoko chef. Mboka pla boyo. Mboka ezali. Imeza nango na kati ya mboka. Tozo tambola. Topusani mwa mukeli bosana. Tokomona ba mai ya mwa mabulu. Malgré tozo lela kaka fourrage. Baya ba oyo bakouta libanda ya mboka. Bakofongola fourrage et kopesa biso vraiment développement ya malamu. Ya kitoko pena. Muto ya zali banda diaspora o azali banda asombi mwa mabelene awa soko le batse sa forage et rosunga be bato mboka ba osepela. Mboka bonga kam note forage ezali côté mai ezali kitoko. Bandeko to sunga penza mboka na biso penza ba pesi bino village kitoko. Ba pesi ba chef ba fungoli porte boya bo somba tala ba terrain yango ndenge ezali boya bo somba nde bo sala agriculture kitoko bo binsa biso biloko kolia malamu to kolia mabota na biso sepela to za penza kitoko makasi za bongo chef ezali bongo soki ya kotala nde tozobima basinga we ezomona na wana basinga inga oyo courant eleki gouvernement pe o ezali nzela lolenge tomoni tango tozalaki pembeni ya prince ba jipe bimaki belé wana c'est le monsieur Vital Camera za pe na ba ferme na ekoto c'est le monsieur Vital Camera pe pa somba boy ye pa zali koto c'est ye mo ayaka pe na ferme ye wana o ya bimaki wana ye mo kwa bimaki wana na nyo ya munene ya mutuka ya munene wana boss américain wana ye ndazalaki na kati sauti na ferme kotala biloko na ye
bana membre bino mo boyebi ka Vital Kamerhe moto amayele Vital Kamerhe moto penza ya vision soki asombi awa na impurumbankana soki amone siko eza calme eza na problème moko te bandeko eza publicité na osala eza maternité na osala onote bobenga onote chef Nza Manzamba osali na mboko publicité ozwi mbongo na zwi mbongo te mosolo chef te bopesi nga be mosolo te topesi mosolo te topesi mosolo te kaka lolengo ye nde tozoleka na émission na biso bomoni village kitoko makambo mpenza tambola malamu nde tozokende bandeko na kobeta sete boya susi na nge ezali bana mboka boya tobongisa mboka na biso Congo topesa mboka na biso valeur totombola culture na biso et oza penza kitoko lelo soki bosali pour chéri bosali basoso bosali nini bilanga tokolia bien nzale kosila na mboka Congo toko moni bami bazali koyiba bami bazali kosala penza makambo beza nini nzala leki makasi yango toza okende tozo tambola kaka na village ya chef Ngama Tele chef meka koyebisa biso aboy tokomi wapi sikoyo na esika oyo tozali toza kaka na kati ya mboka awa ezali mai kuna mai ya mabulu donc tokoki kokotela mwa moke wana totala bamekaki kosala fourrage mais esimbaki tokotela ngo mwa moke awa ndenge batikaki nango inachevé esimbaki vraiment te mpona nini esimbaki te bon esimbaki te vi balandelaki yango te ntango otie eloko fo tolandela topesa valeur nango biso nyonso omoni mama bulu oyo basalaki nini yango oyo bayebaki vraiment kokomisa yango na nini te yango omoni batika yango na disposition sere mpe bato baka bandindaka bazwi mai bato baye batoki mai vi ke bakitaki déjà babeton alors fallait basilisa mpo batia bamabende babiloko nyonso bayebaki kotika kaka bongo nde etikalaki pwelele yango population ekoma kosalela soki tokoti kuna eza nde na mwa maziba ya bambisi malgré moye tokotela te potopoto eza kuna maziba nde ezalaka merci beaucoup chef mwa liloba nao bandeko badiaspora bakolanda biso basepe mpe na village babi village olobi nini nayebisi bino bandeko boza libanda boya tosimbana entre biso na biso nous sommes des Congolais nous sommes des peuples Congo donc tosimbana tosungana boya ebele besika ezali soki toye tobongisi mboka ekopesa pe lengi bino pe baoza kuna musika tant bozomona mboka na bino ebongi ekozala vraiment malamu nasengi kaka keno boya tosimbana biso na biso tokende liboso ozalaki yango wana merci beaucoup bandeko merci ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo inga kolobe ezate